Repousse à la tête, là pour la musique, repousse à la tête. Tout à la partie de l'état matin.
La grande famille artistique de la République démocratique du Congo, membre de la famille biologique de l'Université du Paris, distingués invités, à vos titres, zéro observé. Lutumba fungola miso otala ndenge mokili ezali kolela yo batata bamama mpe bana ndenge tozali kolela yo kolela na biso esili te. Alors qu'il lui fallut immortaliser son patron, son ami et complice, le poète Lutumba Simaro, dut exploiter son génie artistique. Et c'est avec les paroles sus-évoquées que l'illustre disparu rendit hommage au grand maître Franco Luambo Makiadi. Cet hommage qu'il a rendu de la plus belle manière que puisse faire un artiste à son grand compagnon de lutte. Nous le lui rendons ce jour dans ces prestigieux et historiques cadres considérés par la communauté nationale comme les mémorials des artistes congolais. Je citais la place des artistes. Honorable, Excellence, maintes fois le Congo a vu tomber le baobab de sa flore artistique et culturelle, occasionnant ainsi de grandes pertes certes, mais distinctes les unes des autres. J'ai cité Wendo Kolosoy, le Grand Calais, Gérard Madiata, Lucie Eyenga, Mundele Ndombe, Chitengesana, Grand Maître Franco, et Palais Mondial, Mutombo Puch, Appétit Masikini, Pongolov, Seigneur Tabourey, Papa Wimba et autres. Mais l'événement douloureux qui nous rassemble ces jours est une lourde perte. S'il faille considérer la grandeur de l'artiste, regretter qui était un être exceptionnel. Lutumba Manuel Simon, dit Simaro Massia le poète. Cette grandeur caractéristique d'homme d'exception à laquelle je fais allusion ici, c'est affirmé le soir du jour où il expira, ou sous une fine pluie. Ses fans et tous les mélomanes de la musique congolaise se sont souvenus de ces paroles dites dans sa célèbre œuvre des années 70 intitulée Mabeli. Mokolo na Gokufa, Kake et Koketa. Liwa ya Lutumba Simaro et Silisi Congo Lolendo, P Congo et Sutuki. La rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO dans le patrimoine culturel mondial gardera-t-elle sans altération aucune son identité et son authenticité? Je voudrais par là évoquer la profondeur des textes, l'orchestration musicale et les poses de foi. À cette occasion solennelle, la population de la commune de Kalamou et moi-même sommes fiers d'accueillir la dépouille mortelle de celui qui était pour le monde artistique et culturel congolais comme un père et un repère. Aussi que la plaque nominale posée sur le monument du mémorial des artistes soit la bienvenue dans le quartier Matongé, qui est une des références universellement reconnues de notre municipalité. Oh Papa Lutumba, vous venez se joindre à nous au rendez-vous hebdomadaire que nous avons affectueusement dénommé Jeudi Lutumba, avec l'orchestre Banakoke qui se tient sur l'avenue Kamina au quartier Yolonor. Maintenant que tu es parti, n'amène pas avec toi cette habitude, mais fais-la pérenniser par ta passion pour la musique depuis la profondeur, pour que nous ayons un cadre où nous pourrions nous remémorer de tes œuvres anthologiques et interporelles.
Oh, Nani Asali Sedou, Bisalela, Mbongo, Mandola, et nous en passons le meilleur. Que la terre de nos ancêtres te soit d'une silence honorable. Bandekonos Tozaliawa, Dobeta 1 minute, Yamaboko, acclamons l'artiste, Dobeta l'artiste à son Maboko Makas. Honorable, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Enfin, dans le bas, nous avons remercié le gouvernement Nabiso Oyo Makambo Sali. Nani Salamate depuis bakulutu na biso na baleki na biso ba artiste musicien bakufa esalama ndenge oyo te wana vraiment azo remercier gouvernement congolais spécialement premier ministre na le bourgmestre a tout dit pour la ngai naza na mingi ya koloba te mais nalingi napesa bino lisapo moko oyo je te donne oyo ayebisaki ngai alobi abengi ngai na ndako na ye alobi Verkis ngai nazokende poto mpona nayebi te nini koya nsima nakamati banzembo na ngai nyonso oyo nasalaki na dernier jour na ngai ya vie nalingi napesa yo yango kamata yango bibisa ngabima oui ah nabimisa bon nakufuta combien habité kofuta eloko te mpo nayebi te mpe nazokende seke soki ekoleka ndenge nini bajour eleki nde namoni ah mais vie na nga wana ayebaki ou ayebaki te parce que moni na ndenge ezalaki on dirait mutu ayebaki ke likambo ekoya na pesi malebele boyokaka ngai na bamusicien mosusu tozoswana me akobenga ngai abi Verkis tala mutu wana aza peti na yo kosala ye eloko te sala boye sala boye sala boye omona nasali ndenge atindi ngai omona kaka mpe ekwei ah bomaka bamusicien baorchestre ah osaka boye soki eza nango yo te donc mpo na ngai ifo osolola na baleki na yo donc makambo nyonso aza koyebisa ngai bato mingi bayebaki te ta mosu akose déplace akoya ti na biro na ngai na ville na Sokoda akoya abi Verkis na ye lelo nalotaki boni makambo na biso ndenge nini tosololi ti donc ngai na Simaro tozalaki aleki na kumutu asi bomonaki yango oyo nazokende régulièrement na ndako na ye nazosolola na ye mpo na nini moko te mais mpo nayebi ke toliwa epesaka ngai ezaka toujours malamu des fois kose nasaki anniversaire ya ngai mais ase déplacer na malade azalaki nango aye ti na VV Center abi ngai nakotika yo te mpo nayebi ke ndenge kosala tout pour que artiste bazala malamu yango wana naza makambo ya koloba mingi te na remercier gouvernement na remercier ministre la culture po tozokende kuna mbala ebele azopesa biso toli ndenge na kotambola yango wana namoni ke mingi na koloba te na suki wana merci. Chers mélomanes de la musique quinois, quinoise, vous savez qu'un artiste ne meurt jamais. Il continue à vivre au travers de ses œuvres. Et pour les cas qui concernent notre poète Simaro Lutumba, nous sommes venus ici à ces lieux, là où résident les immortels. Et nous sommes venus ajouter son nom en tant qu'immortel.
C'est ainsi que je vous annonce que le gouvernement de la République a accepté d'honorer les poètes à partir du travail qu'il a eu à battre dans ces pays. Le poète, c'est un encadreur, c'est un éducateur. Il a beaucoup travaillé pour ce pays, raison pour laquelle le gouvernement a demandé que nous puissions lui rendre les hommages les plus mérités. Ainsi, j'en profite pour remercier tous les Kinois qui ont voulu, depuis les jours où le corps est arrivé à l'aéroport jusqu'à maintenant, ils ont abandonné leurs activités pour venir et remercier, comme c'est inscrit sur des banderoles. Merci pour tout. C'est ainsi que je vous dis encore une fois merci et je vous remercie pour lentement, mes amis.
Gracias.
Koloba aposaka lofundu ebembe ya nsima omatanga te alanga kanzembo alanga kadema